Nazareta, la maison de distribution alimentaire à partir de Kinshasa en RDC pour soutenir la famille. Opesi mbongo awa na poto, opesi yo mbimbina. Bonjour maman. Bonjour papa. Naïe de la part il y a Sony Champagne. Sony Champagne? Oui. Nambokani? Ah oui, à la France. À France. Adini na kombane? Modéo. Modéo. Oui, Modéo. Ça y est, ça qui est l'osso, ça qui est sémou, ça qui est foufou. Boîte ya lait à monene, bidon ya cuivre, bidon ya mbila. 8 boîtes à pichard, sachet à sucre, boîte à tomates, 5 kg à dessous, na blé, na mayonnaise. Ah! Tant d'ailleurs qui est né dans Nazareta, on soit surprise na yo, agence Ninyeye Biloko yo. Makamabo comment ça là depuis quand? Na Congo la biso. Eh! Maman Nazareta eh! Nzamba pambola mama oyo. Mais aussi ça Congo nzala. Demande qu'on a biso bazala poto bakoma kanisa lizo tina basaki ya fufu. Yo maintenant mutu biso bana Congo ndo bakamba maye. Nzale sili. Transport na kozo wapi? Et même bibi loke belé boy. Komi tungisa pour na transport, biso toza na service ya livraison. Mutu kezali ezo memela o biloko. Ah bon? Livraison à domicile, ce qui nous a massongi moto boyete, mutako sala makaba boyete. Biso na Nazareta, to se kakaka. Nazareta, la maison de distribution alimentaire à partir de Kinshasa en RDC pour soutenir la famille. Opesi mbongo awa na poto, opesi yo mbimbina na système ya mbongo chewing-gum. Moto akoki kokosa yo lisusu te na kati ya famille, mbongo na yo ekosala likambo nango na biloko ya kolia. Désormais, adressez-vous chez Maman Nazareta, au numéro 59, rue Marcadet, Paris 18e arrondissement, métro Château-Rouge, ou Marcadet Poissonnier, au salon de coiffure Facebook Méchant, au 59, rue Marcadet, Paris 18e arrondissement, Maman Nazareta, au Kokipe Kobenga, na 07 82 37 48 86 ou bien 06 20 26 74 50. Topé 06 19 46 64 81 à partir de Paris pour soutenir votre famille. Commandez à Paris. Lisa Napoto Pona Kinshasa et Zana Kombo Nazareta. Na système ya chewing-gum.